I will never let you go, let you go. No. Voilà, bienvenue sur Bolo Coco officiel. Bonjour et bonsoir. Baboni nanga, bayetu balinga Dorcas Bolo Coco. Bonjour à tous les Gaulois et à tous les Abakouk gladiateurs. Je vous aime tellement, que mon Dieu vous bénisse. En tout cas, Zamba Pambo Labino. Il y a trop, mingi koleka. Lelo penzana ye ba Gaulois bo se manifester, like vidéo, commenter et partager le Gaulois. Je suis ici pour les Gaulois. En tout cas, bolongo linga na liste ba Gauloise na ebité. Nani oyo bisika nini nga na annoncer que naza susu Gauloise te. Bisika nini nga na annoncer na lobi na rolobela ka lisusu faire te. En tout cas, lelo penzana eto solo. La boza ba kiti to bo vanda bo landanga très bien le Gaulois. Dorcas Boloko ressort vandi kimia naza rotala batu. Ezate kie na longwe Gauloise. Na rolongwa Gauloise pona kendende ti wapi. Pona koma nani. Pona zarara 2. Naza Abakouk, naza Gauloise. Tout le monde sait que Dorcas Boloko kaza Gauloise. Tout le monde sait que Dorcas Boloko kaza Abakouk. Borolongo langa na ngambo ba Gauloise ndenge nini. Entre temps que nga na ngambo na nga naza concentré nazo préparer retour à moi na nzamba za rozonga. Tozo préparer ndenge torobuka aéroport Anjili. Ndenge torobuka esplanade wana ya palais du peuple. Tozo préparer ba concert na biso mo bangé na concert ya le 30 juin et plutôt ya juin ya martyr. Allez, Dorcas Boloko ka kene rolongwa Gauloise pona kende wapi. Bisika nini nga na annoncer bino ke na longwe Gauloise. Bisika nini nga na annoncer bino na lobi ke na ko soutenir ali sous ferete. Pourquoi na ko soutenir ferete? Parce que asalinga neti nini. O nga na ko soutenir yete. J'aime faire rigola. Na lo baranabino très bien. Na ya pembe na faire répondre à libanga te. Na ya pembe na faire te pour faire akabila ngambongo te. Ba o ba ya pona libanga ba o ba ya pona intérêt baza. Dorcas Boloko ka pousse na pembe na faire sans intérêt. Donc apé sanga libanga. Apé sanga libanga te. Non zalaka Dorcas Gauloise ya tongo. Donc muto changer nga azate. Ba ini nanga o bolinga rate banda kana za pembe na faire rigola toye bani. Donc bino mbodo tambisa sango nanga ke Dorcas Boloko ka longwe Gauloise. Yaya mwasi na yebi yo déjà. Na yaya mobali. Na yebi bino très bien. En tout cas bobi manavi nanga pona kipa ba vi na bino te. Je vous parle pas na soli sarabino te puis na tira bino atakate. Maintenant, comme on s'oublie à chaque fois que vous êtes la masolo nanga. Je suis Gauloise. Je n'ai jamais venir à la télé dénoncer ou dire quoi. Auto-inciter, faire rigolo, auto-faire ce péni non pour faire rigolo. Jamais de ma vie. Je soutiens faire rigolo. Je parle de Bion de faire rigolo depuis. N'ayez pas faire mouta mais mangate. Ngamoro na misiman zela n'ayez pembe na faire. Donc na kolongo rapi pembe na faire ngamoko. Na kolongo pembe na faire te pona banga yo yaya mwasi. Te pona banga yo yaya mobali. Non. Le roi faut retenir ango. Gaulois bo tilanga ba jamais belé. Si qu'on a un mot marambo entre temps que na minute on a besoin na fait décider que déjà que non ça ce que promotion et retour à moi dans Zambie. Jésus est parmi nous bientôt, il sera parmi nous. Au lieu de que ça la promotion ya Jésus de nuance faire rigola pas ouri ya moto yambo, moto a tikarumba na défaut. Balukeli ya ça le ba chèque tout ya vie bazo luka pona yezo simbate nzamba ko apeseka récite ce qu'on a reçu la promotion ya concert aux amo bango za robeta calamité na retour à papa Hervé bolinga na banolo ba Dorcas Boloko ko est toujours Gauloise na kotika la Gauloise na kokufa Gauloise munoro nange za ona pona faire rigola na roloba toujours bien ya faire rigola na vanda rappel moment na vandi. Il y a des choses on a coûté na rango na vie na roba nous expliquer batouté et ça vie privée nanga mais bateau ba solar nanga en privé peut-être ba yebi maman na coûté na rango bon moi même dans sa vidéo après on a fait rigola na coûté na makamba makaskani dans sa vidéo nanga bon donc ce moment na zongi sima na lo ba bino likambo ce moment ni Dorcas a reculé c'est pas dire que Dorcas a longwe Gauloise non c'est plutôt azali sous Gauloise tété. Donc ce moment na zongi sima c'est que makambo moko eza makasi na koko supporter ngote je me suis décidé de reculer jusqu'à ce que ngamoro na omona ke siko ça va fona zonga na zongi. Donc naza Gauloise ya makila
Tozo préparé, en tout cas, sensibilisation, toujours monde entier, ba Gaulois, tout bozo dans la minute, oyo. Tozo préparé, retour, il y a moi dans Zambé, Ferregola. Bientôt, il sera parmi nous ici au Congo, à Kinshasa. Donc, tout s'est préparé à conséquence, veut dire qu'à l'aéroport, il fait quoi? Il faut tout bouc, on tout tika, on a défaut. Baya, kosa, mais biso moi dans Zambé, talara Jésus et moko. Era kotara Bethlehem, tout le monde randingue bizaraka. Era visite à Jérusalem, tout le monde randingue zalaka. Siko ya biso pasakuya. Le long na mingi te bientôt, je serai avec Trezeguet sur Global Moscou, et puis na Rosana Iboula. C'était juste pour dire aux Gaulois et Gaulois et gladiateurs ceux qui bateau balingara Dorcas Bolokoko ba o ba pesaranga confiance bateau bazalara toujours pemeninanga et c'est juste pour vous informer ou vous dire que je suis toujours gauloise nek longwa gauloise je parle de Bion de Ferregola partout où je passe. Si on me demande des questions tout ba tout nga question sur Ferregola, en tout cas je réponds facilement. Parce que Ferre, c'est mon artiste. Na préféré, nengenanga. Donc, il y a logique, il y a bongo. Oh, il y a Monica Lingik Dorcas, Boloko, Pembe na Ferre. En tout cas, ça, mon kilina yo, au moins, n'a Pembe na yo. Tu me Pembe na Ferre non zala. Pour mouton benga, n'a Pembe na Ferre azate. So, non Ferre, il moura benga, n'a te mouton benga, n'a azate. Moi, je suis là pour faire juste la promotion de Ferregola. Nous avons besoin de répétition, pour moi, nous avons besoin de la nous avons besoin de concert à faire, pour moi, nous avons besoin de non. Nous avons la promotion à faire, nous avons la pas ouvrir, personne ne va m'interdire, de la faire rigolater. Béra de Prince des Amunda. Anita Anifé, la mère des enfants. Personne. Moutaro Pexan, Koutazate. Na rolobela papa Hervé nanga tina suka kozala baku to na lobi ke non mikolo na rolobela sila eza mabete parler de sila oui c'est bien na rolobela nanga sila po sila pas star nanga je des stars na lobango na zana fere na zana sila ba o bayebi Dorcas Boloko ko la gauloise a vie et puis ya makila donc muto changer nga azate. J'espère que tu sais comprendre nga la bino ba jaloux nanga o besoin au besoin peut-être n'a l'on pas même papa Hervé n'a bien tout se comprendre très bien siko na minute donc na vanda ki mambo na kutuna ki de senga na vanda na mutu de peut-être un moment bon on a tem tunga muro na mission na s'afficher toujours dans ce côté ça va vous été on na mutu habité bato ba passe na on mutu habité bato bayebi ba bayebi tina koko yet na bando eko etale makambo na kuta na ngona vinanga na ko sala ngote mais bato bayebi papa nanga tizon ayebi donc je suis toujours gauloise je resterai gauloise na rotika la gauloise à vie je vous aime tellement les Gaulois la lingabino mingi prévenez j'ai toujours l'actualité de Ferregola lona lobika tikana loba mais bozela mubange na mission zoya préparez-vous à conséquence. Bao lukabo éliminer nga. Bao lukabo longolanga. Bao lukabo tanga écart. Chacun a son étoile. Mutamutane étoile na inga na yote yo angate. On peut être des bangala, oui, bien sûr. Toi bangala, mais tozan nenge morote. Étoile na nenge briller, que briller plutôt yo et briller bongote. Donc vous êtes différents. C'est la différence entre Bissomi Balé, notre cocanité. Dorcas Boloko la Gauloise. Préparez-nous le Gaulois pour l'arrivée de Ferregola, le retour de Ferregola, retour Yamon en Zambie. Eh, qui n'y est Maman nangaye. Tout se préparer à conséquence parce que la lobby, qui n'y a bougé na nenga rosaranate, toro yindi samabe. Yindi samabe donc toza wana pona ko soutenir papa Hervé balobi aéroport en effet quoi yo sala ki banderole na tombola déjà c'est le temps yo pour sala ki ba polo na yo tombola pour to ko quoi c'est aéroport na retour à moi dans Nzambe pas ouri ya moto ya mbo Jésus makambo ezawa muto alié sarabato internet bozo na bino nyose mokili to pesi bino mais botikela biso ka Jésus na biso. Aïe, Makamboueza. Merci à vous les Gaulois. Préparons-nous. Tous les frères, toute distraction.
tout se préparer et puis tout la concentrer na retour ya Ferregola. On doit tout préparer. Tout préparer. Le retour à Ferregola, il faut te préparer en nyonso. Il faut te préparer en nyonso, il y a nyonso retour à moi en Zambie. Yo, zawana se préparer, bongama. Parce que marambweza. Marambweza, tu se préparer pour na Ferregola. Sala polo pour na batuna yo, banderole na we mata, pour retour, il y a Jésus héroïne dans ma belle ville, na biso ya Kinshasa. Eko yinda na nenga osara te niveau to kita na aéroport wana Nzambe na ngai mona mobali oyo et puis consommer dynastie toujours bon les mbate to consommer dynastie merci d'abord na bagolo tout bazar au consommer dynastie merci na bino boza ebele partout dans le monde tout le gaulois au bazar au consommer dynastie que mon Dieu vous bénisse boza ebele nzamba pambo la bino bato boza au continuer ko somba dynastie en tout cas boza ebele ba clip ya biso yango wana bimi carte rose clip nango eza déjà et bon moni ba clip ya bimi total atalango to kota ba vue ebele to kota papa Hervé Mbongo consommons dynastie s'il vous plaît to consommer dynastie tout le Gaulois j'appelle tout le Gaulois et Gauloises et gladiateurs to que ne consommer dynastie pas de distraction. Retour à moi dans Nzambe yaka mabeba o bakufa bazar osekwa Lazare akosekwa mukolo yango nani Lazare ya biso. Je vous aime le Gaulois, Nalingi Bino Yatro, c'était juste une petite vidéo pour vous le Gaulois et tout s'est préparé pour le retour ou l'arrivée de Ferregola ici au Congo, précisément dans la ville ya Kinshasa, to bonga mamakasi penza, to bonga mamakasi, to mateba banderole na biso, banda aéroport en ti palais du peuple, ti na bomesika, yemoro le padre zalaka na résidence na yeto mateba banderole, bana tu ya lingwala, bana komina kini, bana barumbu, olemba njili kingasani, masina, bana matete, limete, bana barumbu komina kini, en tout cas na bengi bino to match ba banderole, totalisa amour na biso et pas à Papa Hervé. Parce que retour à Papa Hervé, et ça retour moko très spécial, surtout pour nous le Gaulois, pendant longtemps to zangi Papa Hervé na biso, il faut to la qui fait amour sincère. Il faut vraiment tout là qui fait amour sincère et ressala vraiment bien. En tout cas, to bongama. Matissa banderole na commune yo vandi, sala banderole na yo, souhaiter Ferregola la bienvenue, yambaye, souhaiter bon retour. Yangone eza plus important pour nabiso peuple congolais. Je vous aime tellement que mon Dieu vous bénisse, bagoloa nangai, to soutenir Papa Hervé nabiso. Et tolela ye ya trop tolingake pe mingi en tout cas te soutenir ye et ça la bien bagoloa boze belé monde entier boza partout boya qui en tout cas aéroport wana faut to kwe sango aéroport wana il faut ningana il faut ba sentir baya kosa ya biso penda photo tika aéroport na défaut to se préparer na bengi ba youtubers nyonso na ba youtubers nyonso ba caméra na bino na pointe pour jour wana toroyora mutute. En tout cas bon retour Pazuri à Jésus, bon retour Motoyambo, bon retour Moyembi Monene, bon retour Mutoza ko la fierté à ba congolais partout dans le monde, bon retour à Pazuri et bon retour encore à notre papa et Papa Hervé Ferregola. En tout cas bon retour Tozo Yambayo Kaka toujours Ferregola.